Fabrigas tellement la moussa batu tout. Oh ba Villanova ba soki ba villageois soki ba nani bino tout bola muka. Naza ko tumba Fabrigas lelo awa. Moi vidéo moko boye, yo to circuler. Ya Fabrigas maestro. Oh ya mibengama maestro. Maestro siko ya sans sentir. Hein? Maestro qui mono ya pamba mais sans sentir. Aigle ça iba. Mais siko aussi il y avant, il Fabrigas aussi il y avant. Oui, puis aussi il y avant, aussi il y avant Fabrigas, on a jeune 87, 35 ans d'âge. Aussi il soit avant. Il y a une émission qu'on ferait dans Naï Papi Mboma. Nabi RT. Nabi One plutôt. Avant beaucoup de plateau, na cadre bozaki na ba de montage et tout. Ce qui yo moko pesa qui va filmer. O Lucas Kozong ça doit guerre na fali poupa. OK, so senga bolimbi c'est sila kala aussi lipé. Et puis, on a jamais pour le se dissoudre. Tu as raison. La monsieur là, non. Il y a un peu de la bateau qui s'est moto qui s'est battu sur la brique. Ah, c'est exemple. Et le but est que ma cambouille au sein de l'eau, peut faire en tant qu'artiste, c'est la logique, c'est normal pour les partenaires. Nego ndima kosa hypocrite ya kosarana te. Ne ba masano ba vibrateur mpiana. Nenga ba lobaka ba robino mundipsi. Bezi wana tamso kantia ko sala bezi et s'il peut vider pas soza aussi là. Fabrice aussi là. Fabrice soit hypocrite. Ce que tu as vidéo on a robot ya fali poupa. Que no awa moni awa concert moni dans ma tête. Awa moni concert dans il fallait pour le babongo oui, fallait pour bandiser monnaie partout. Afrique bon tout ça tourner africain. Tout ça tourner africain. So il y a un album no ya Suka, oui ça la succès. Album na Suka yenga bane. Osenga fallait pardon à Titi di Moupé. Et Moupé. Et nga ko ngati nsamba la ko Moupé. Hein? Nga una na nzamba la mera mupete. Yo to la ta nzamba la wapi? So nga siko nzamba la mera nga mupete. Nga na unificationniste. Hein? Bana ba prépara. Ah unificationniste des fois té. Mon papa SKK des fois té. Fabrigas faut pas savoir wera ba merci. Nous avons fêté 10 ans à carrière na yo. Bengi sa père spirituel na yo. O batu ba yebi, oué rançon le roi de la forêt, honoré. Na 10 ans à carrière na yo. Ce que yo yo sangisa e, o bengi si Kofi Olomide. O yebi que non, Kofi Olomide na ouera. Moi mama mesali pour Kofi Olomide abudaki oué rançon qui a sa formateur té. Ça n'a pas aujourd'hui 12. On y yo, ou engé pena 12 alibela nozana. Pour nous tout ça wera, na Kofi pour peso makambu, na 10e anniversaire à carrière na yo. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Méchant, nazana méchant. Méchant, Bokozo méchant dit. Mwana benda idéologique et mouchipa m'a fait que le petit est parti dit. Nekele ou les bas tout là par rapport à mon appel là-bas où salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes.
Bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale. Baki c'est la rangamona papa Simon qui mangu kianga nidi. Bana papa SKK Tubotel mabola mukaya bino ya ngoyo. Toumba Toumba TV officielle. Kaka ndenge na lobaki na pesa ki mot d'ordre. Boko ki selanga 1000 abonnés. Bosali kaka ndenge te okani. Merci na bino tout. Boza bon éparpillé à travers le monde. Oyo. Boza ko continuer toujours comme ça la confiance. Na Toumba Toumba TV officielle, chaîne Oyeye, ko former, ko informer. Peut divertir bino na ba caractère socio-politique, socio-culturel, sport, société et pourquoi pas votre divertissement. Awa na katia Toumba Toumba TV officiel. Merci na ba tuto vous éparpillé à travers le monde. Oh boza continuer comme ça la confiance. Bon s'abonner, bon maximiser ba like na ba commentaire na bino. Balobi ya bino yango inga Toumba Toumba nazana mecha bola muselanga ba o balali di. Bola muselanga ba bureau ya fali pour pas la merveille. Egal les mesures africaines za rola muka. Bon bouger lenga ya fabriquer senga ye. Nakotumba lelo di Nakotumba fona expliquer babi Toumba Toumba TV officiel. Ah na ndenge toujours ya idéologie toujours ya nzamba la bien makolongulu maya sima na pointe balobi ba warrior tout bola mukabo banda ko s'abonner di bon manifester di ba warrior. Merci pour la confiance. Merci na Marlène la congolaise en direct de 001. Petite sœur propre Marlène la congolaise yo yebi de frotter. Merci à mon sponsor. Ah, papa Charles Blaise m'a foutu les vendus de Rennes, président de l'association qui cite de Britannie. Là où repose le cœur de maman Marinette Isabelle, balobi pire Fachi Beton ou Kwatombolo, pire petit Aya Denguez, balobi défouetté Doudou Yayour, DG à Maya Service, Maya Service aux Zawana, pour na bino, aux la poste à louer jet privé, ba voiture VIP, contacter Maya Service, et Zabongona, aéroport ya Maya Maya, na Congo Brazzaville, wana, Kalaming Tezako Kita, ah, on a vu le professeur Kinshasa. Merci. Na papa, na vice-président, il y a ce qui s'est de Britannie. Balobi Moko. Papa Poutou, papa Poutou. Deux fois, merci na Batoutou. Maman Bita, CGOYB, deux fois, toujours idéologie. Et Rosala, toujours, Balobi, voilà, Mousselanga, il va tout dit. Balobi, na Rotumba. Balobi, mise au point, mise au point, mise au point. Fabrica, c'est tellement la Moussa Batoutou. Oh, bah, Villanova, ceux qui va villageois, ceux qui va nani, bilo, tout bon la mouka. Nazako Tumba Fabrica Silelo Awa Nazako expliquer dit Nazako ça l'analyse. État que journaliste est bien formé, bien encadré. Chez le Rav Zakari Baba ce Wishi à Balobi bien encadré dit. Des fois t'es bien formé. Nakata IFASIC l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. L'IFASIC en sigle. Et Sigani Naza bien formé. Parce que bien encadré par honorable Zakari Baba ce des fois t'es. Balobi idéologie retire toujours idéologie. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Balobi des fois celui qui a vu le fils a vu le père. Lélo n'a pas mis au point. Non, il a mis au point ma bé. Maman Clotilde Bondo. Balobi plafond de reine. Maman Clotilde Bondo la mousselanga papa Guillaume Matondo. L'homme portable moté maman Nina Bamona. Maman aimait qu'à graver ngaye. Femme conteneur nazaro lelo ma bé maman aimait qu'à graver yoyebi. Des fois nazaro lela. Beaucoup la kachuke lomboto mabe. Nazaro le labino tout, bon ça déjà toujours idéologie. Na côté à 001, j'ai dit tu mouilles pas ta bouche, lenga Serge Mboise la Rolamuka. Kelingo lele ngai motema Patrick Amisie. Montréal on a tout bas la Rolamuka poste ya bino yango Toumba Toumba TV officiel. Balobi deux fois te wa mbanga na mbanga maloba na maloba. Mbanga na mbanga maloba na maloba présent le mutaga yo yebi. Dario Kimpanga garçon Schengen. Yo yebi bouzelenga Patrick Samba. Garçon capable, yo yebi de fois les médiateurs. Tete Toumba Mungedi la beauté chinoise. Dani Mavungu aigle, Dani Mavungu na kata Grèce wana sika ba Freddy Walelo Morata Bazali. Balobi lelo za mise au point. Mise au point lelo. Des fois lelo mise au point ngai. Gogo yongolo la centre de Lemba. Des fois lelo na za mise au point. Nazo expliquer à moi analyse était que journaliste. Il faut que ça la analyse, qu'on faire montrer. Oui, ça batou, ça batou, a dépassé ligne rouge. Il faut que le ça y est. Soit à zonga, soit yemora miye bine na rosala. Babi photo sur la moi mukelelo. Moi vidéo moro tu ko circuler dans les réseaux sociaux. Moi vidéo moro boye, tu circuler. Il y a Fabrigas Maestro. Oh, il y a mi maestro. Maestro, il y a sans sentir. Maestro qui mono ya pas mais sans sentir. Aigle ça yiba. Akenda na sentir matin nango déjà kenda a pumbwa. Aigle ça yiba sentir matin pumbwa na sentir.
Aigle ça pour moi na sentir balobi à faire le 29 octobre le 29 octobre na stade des martyrs et puis si mbilinga na ndenga ko sakana te tala ba émissionné te botami pour na date au fali pour partir pour na ko affronter stade des martyrs wana bozwa kala mingi te hein micro baladère to ça la micro baladère est-ce que fali pour pas mériter toté boyoka bato balinga la bonne musique o ba sepela na musique oyo fali pour passer là ka boyoka ba réaction na bango na émission mususu mais ah ça toujours mise au point le 29 octobre déjà na yebi que bato ba s'éparpiller à travers le monde baza ko l'événement on a pour confirmer que si c'est vrai que Aigle boroté ce qu'on a rendu ni soki que martyr wana simbi inga Aigle baloba sangisi ba vie est-ce que c'est solo inga Aigle oh sangisi ba vie asangisi na ba massa génération na ye après ce qu'on va vieux sous ba sangani pour ba déstabiliser yo to nini hein Aigle des fois tinga fali pour ba sangisi mikolo fali pour pas babi de l'eau mise au point Fabrigas faut pas savoir bah merci faut pas savoir bah merci parce que les lots ceux qui Fabrigas yo to yebio c'est grâce à les rois de la forêt oyaki na koyemba no moboye un mo koyemba no moboye neti ya baje wera fulio les lots bimi okei au sali carrière oui c'est bien bon obima ki oye pena koti na katikati ya fali na ferré côté qui bena bango na katikati là c'est vrai toko ignorer te toko bossa na histoire te mais siko aussi il y avant il Fabrigas aussi il y avant oui biko aussi il y avant aussi il pena avant Fabrigas on a jeune 87 35 ans d'âge aussi il soit avant siko pourquoi aussi il y avant boy Fabrigas pas même 40 ans pourquoi aussi il y avant aussi la tactique de jeter ton déni aussi il y avant Fabrigas yo zo fêté 10 ans à carrière na yo bengi sa père spirituel na yo o batu ba yebi ouais rançon le roi de la forêt honoré na 10 ans à carrière na yo ce que yo yo sangisa ye obengisi Koffi Olomide o yebi que non Koffi Olomide na wera moi mema mezali pour Koffi Olomide abudaki ouais rançon qui a sa formateur te so na cadre yo lingisko yo diembela sikoyo bakutana o diembela sikoyo moi bezuana na concert na yo do na fête na yo il y a 10 ans à carrière longa ko diembela on so ba kia we na Koffi bakutana ki na mamba Fabrigas pour peso batanga sur internet so nga na vide sango lelo moninga na vide sango lelo ba ça so be missionnaire mo te ko salama pour fali pour passer ça les missions be missionnaire te botamaka trop mais so ngai no sale moni o mise au point no salo tango esi le silipe mamoko bezo na tamso kantia ko sala base et silipe vide pas so aussi là Fabrigas aussi là neko ndima ko ça hypocrite ya ko sarana te ne ba masano ba vibrateur mpiana nenga ba lobaka ba robino mundipsi ba ikbi na filet ba oza na bana ikutu ngebo na bana ikutu na bana ko sepela teta mususu na batako yo comme ikbi na filet bana ko sana yo pesa raison il a raison parce que ça mutu moza hypocrite oye na émission confrère na ngai papi mboma na BRT na B1 plutôt avant beaucoup na plateau na cadre ya bozaki na ba de montage et tout ce qui yo moko pesa ki ba filmer o luka sikozo ngisa lo guerre na fali pupa ok so senga bolimbi c'est si la kala aussi lipé ba filmer parce que vidéo bomona vidéo déjà na sima na ngai déjà bomona ndenge mayele Sadiki Montréal ça enregistré pe boko swasko bomona boko pole que non ezaki vidéo yé moko ko check pour créer les bases et zongisa yé na actualité posa aussi là au fait 10 ans de carrière au bengisi Koffi Olomide na o ranson parce que pour ba tout na poani au be bana na Koffi to fingi Koffi o ke lukaso ke soigner na Koffi po sili o mokanga makanga masuna rambo so ka se rambo opeso makambo re ne mo rambo tika kana faire passeport diplomatique yango ka tika na ngo comme sujet anelo sous ta pas passeport diplomatique on va penser qui nande ba nommé comme ambassadeur à culture et tika ka se opeso suni Koffi Olomide yo na wa bobo ça na pene pas aujourd'hui 12
moni yo wenge pena 12 alibela nozana pour ngo tout ça wera na kofi po peso makambu na 10e anniversaire à carrière na yo. So pourquoi vous êtes hypocrite boye mbuyulu Fabrice mbuyulu pourquoi vous êtes hypocrite ici na niveau yo. Et moi bien affilé départ na ye au monde gazo respecter yo azo benga ma élève du maître et ça qui non et ça qui pas mbaté ça il passe à comprendre sika outi faut honorer yo mais yo sikoyo na boye o laxi mutu eloko mususu na sima ozo tonga mutu. Quelle hypocrisie. Vous êtes hypocrite bon ya kosakana te Fabrice vous êtes hypocrite. Est-ce que tu as vu la vidéo na robot ya Fali Poupa que no awa moni awa concert moni za na matete awa moni concert za ni so Fali Poupa lo babongo oui Fali Poupa banze moni partout Afrique mo mato ça tourner africain tout ça tourner africain so yebsa na album no ya Suka o ça la succès album na Suka ina banemi 2015 16 17 ceux qui n'avaient belé album ça succès. Ce qui est belé en 2015, l'album a Suka yo, et ça a succès en 2015. Ce qui a 7 ans autour. Ozo nana, ozo tepa. Oui, Yamado et Betaki, presque l'album a Suka yangwana. Oui, côté qui est dans Afrique, bah Mbappé Yamado. Ce qui est après Yamado, dans Afrique, il y a ni sosali. En Afrique, il y a beta. Oso ko keyozu micro no tsebo, il y a pas besoin de ni lepsanga. Edenga. Et depuis ça, on a internet sur Hollande. Or, au finga a fingi. Parce que c'est normal. Jésus-Christ, ou d'aérobik, sangana yo, to finga to bomae, après qu'à so finga de scène. Ta onenga o finga, ingai. Ta nenga o commenta o finga. A to fingi. Nana Zakari Mouamba to fingi. Tige patro tumba tif officiel. 1000 abonnés en ngo, ingai, bobak c'est beaucoup 2000. Bobak c'est la ngai di, bobanda ko s'abonner. Ba wario bobanda ko s'abonner, bana papa SKK tout. Bo s'abonner, bino yango yo. Tumba TV officiel. Balobi deux fois encore et toujours. Ah oui, ça n'a pas mis au point pour na Fabrice et na zongi ça y. Olobi bilobé là. Ce qu'on crée qui vidéo on a peu impact. On lance sous guerre na fallu, on lance sous guerre na fallu sur base à quoi? Yo lance guerre na fallu, to senga déjà pardon kala peu si là. Et vidéo pe mbaramoro, o senga pardon na émission comme frère nanga. Papa le mupasu là. O senga fallu pardon à Titi di Moupe. Et Moupe nga kula tin sambala ku la mupete nga una na sambala mela mupete yo to la ta sambala wapi so nga siko sambala mela nga mupete nga na unificationniste bana ba vrai parent unificationniste des fois té mon papa SKK des fois té yebsanga suko Fabrice yebsanga non yebsanga album asuko ça sixième o meba mission na poto bango tu batie tout la moussiaz zone kana 3 musiciens na porte-parole mao so il faut faire na yo na beta na fikini fikini ba règle ba tondi ça héritier ko gato to ya tembe aye pa tondi si yo po ngo meka na ba musicien bazati na ba musicien ni ngo beta la fikini wana po beti fikini pe foin zéro pas même plus de 100 personnes pas même 100 personnes ba la giwana ouais ba image ya fikini wapon so ça qui plaît le roi pas c'est so que fikini a fali au monde a plaît so au continent internet au beti fikini a fali au monde au que beti fikini a hérité au monde so ya yo wapi ezap yebsanga ezawapi ba jouer MK bakangi ngai inga ba s'entraîner bien te ba jouer MK okebeta oui au signer borwana te ba Fabrice yum so sili na o signer borwana ongomi la ça pena ko sila no bien fikine ya ba fikine ba le DJT oh le DJT biso tembe na fo ba tutu ba ya raté so fikine ça que non o tie pena ko droit d'entrée 5000 bat ba ba côté plein yum to ça no makambo za na ngo bien ti yum katano et ça ba le DJT et ça peut nous foutre 5 chaba ou est normal fikini ya normal il y a qui DJO le DJT biso tembe na forte
songi pelo milakisa ko misila na yo Fabrice Olozong sa guerre na fallait pourquoi et ben ici mbata aigle ça yiba yo sentir on a maître ça yiba yo sentir aigle pumbwa akenda aigle dodi sentir akenda apumbwa inga aigle bougele ngai fisto coloquer El Zapatero balobi fisto coloquer El Zapatero le nouveau marié motema batama a prudence naza kolela Kelly Charlton mabe bo bougele ngai sous le kauka parazuzu crocodilation opérationnelle B52 balodo balondo ya malor balobi B52 balondo ya malor yo yebi rapproché à aigle des fois te bo bougele nga batutu bala mukapo awe ezaka mise au point mise au point Fabrice yo so senga pardon et c'est si là moto yo moko lukaki o luka fali na banenga sima habite lo finga nga na TV o mankanga ba respect na TV le kaka na TV o senga ba olimbisi o le kaka na TV o senga plus yo ngo créer sikoyo ozongisa polémique na fali simba te yum to sili yum to hypocrite o finga ba masa na yo o finga héritier o kende botongi héritier na sima o ke bo rotonga na bina filo finga bina file grand-père o tida batu baloba boy oh lelo full boss a patron ya entreprise na ye toyo kai na baba yo toyo ko wapi edenga no toyo ko wapi yebisa ngano album asuka yo 6 wapi ya ba 2015 ya mado isili à part ya mado yebisa ngano edenga no à part ya mado yebisa su album ni su ya suka o sali succès o pena baba o baleki ayo Soubina file lo beta kabele ba mise bakar akabeti bangola sel ba tourna ki Afrique du Sud ba mise ba ina baval so yebisanga o luka yo ko sa rêve na oui c'est bien beau on ba mise na poto OK na salle moko boye moi ya lo kwa neti ana ko ba na ko tsona ko salle nini ya wa salle nini awa ya lo kwa neti na ko ba salle nini awa ebi salle moi mukie les millionnaires et on a venu victoire moi seulement mukie son na province obenga bana mai tout oye osala go etika lota na moi CV que na beta pe na poto oui c'est bien bon merci félicitations coup du chapeau obeta na ba mise na poto na moi seulement moi ba jane les millionnaires moi seulement ya moi obengi bana mai obeti ouais félicitations coup de chapeau na moi mise na poto etika na CV c'est bien mais c'est pourquoi hypocrisie ko bomara baninga na sima yo silino déjà ozo lukaso crier ou activer polémique na fali pour pas oh lelo il y a pas match fali azana quinzaine d'années il y a carrière solo depuis embrasser carrière na yi on a ba quinzaine plus ou moins ba quinzaine d'années ou ça toujours au top le loi katisi musique na biso bibale. Les gens vont dire que non, oh, journaliste, non, moi j'ai fait l'analyse, c'était que journaliste est bien formé. Tant que tu repères ça, monsieur Bilobela, ceux qui n'ont pas le baba comment, journaliste, c'est ceux qui y a wangi là, tant pis. Mais moi je souhaite de faire l'analyse bien fondée et bien encadrée. Bien cadré. Oloba, yomoni a toi na matete. Yomoni a toi na nini? Oh, papa. Qui nous a tabété dans la Côte d'Ivoire? Ça, là, moi, tourner moi des 3 pays en Afrique. Aux yeux de mes côtés, tout à ce boyomba. Ça, on a. Mais on a. Tout ce qui a complexe d'infériorité. Tout ce qui me thème à ma bête, nous les Congolais. Toi, mi thème à ma bête. Tout le monde dit, ni les prophètes chez soi. Le lot fallait pour voir ça, azotombo la culture ya mboka. Na misusu te yeti, ngande kana danger. Oh, moi danger to mona te ki danger to mona te. Yo a danger ce que to mona su ki danger ngote. To mona danger ngote. To fallait pour pas que a prester na kana. Oh! Copie ya eto, tellement eto masana e, présent ya fait ko soki nini wana.
Yene mutabengi na cadre po ba organiser ngo na mboka la bango to azawana. Oui, c'est bien bon et toi bengi pas mal. Mazula ngo chicon. Total énergie pied chicon. Après qu'on prester na can, à qu'est-ce qu'on prester sous en privé. Et pas j'ai à Total énergie au sponsorisé qui can 2022. Bah, tu peux inviter les sous. Il y a déjà un mois déjà passé. Na stade Abdallah Wade, na Sénégal, na Dakar. Afin de devant deux grands présidents d'Afrique, Paul Kagame et Macky Sall, il y a Sénégal. So de bon wapi yo za yuapi, yo za yuapi. Tant que temps sigo yo chrétien, to fingo lugo zong sa polémique so de bon na kata de bon za yuapi. Fabrigas Mboyulu, Fabrice, wa yuapi. Edenga wa yuapi. Fala la ekuna. À quel issue soit na Dubaï, na festival mo na Dubaï. A prester sur na festival na Dubaï. Vous avez eu laissez le temps au temps. Aujourd'hui, ça temps a fallu. Beta maboko pour lobby ba betelope maboko. Tant on monique oya kebo yo boule ke yo a danger. O fana hi danger na yo. Tant yo ba ke ye o muninga salité. Ye était so fallait yo ce temps yo comme pe na place wana. Moto muto betelo bato on di mote. Po yo ndi oboy ko ndima muninga. So yo ndimo pourquoi? Ingai tigana fandisa Monique Kasse Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises, balobi moninga batu ya mama Amida Mwangaza Kamere, présidente ya fondation La Colombe, oza toujours au kende liboso, merci na batutu, merci na grâce Djunga de Paris, maman na Kylian Mbaye. Mazako le la maman Monique Nzumba mabe, maman Monique Nzumba na kata Hollande. Nazako la maman juste à ma vidi là, Mabé, la maman de Ergirel, Diambugitoko. Merci. Nanyo sobozo sala. Tant on s'ako tela tumba banda ko s'abonner di, bo banda ko s'abonner deux fois ti ngai bo banda ko s'abonner. Boko ki selanga 2000, na senga ibino 1000 boko ki sisko na senga su boko ki 2000. Boko ki selanga 2000 abonnés. Boko ki selanga 2000 abonnés, 2000 abonnés. Deux fois tena bike ba warrior. Bateau balinga la bonne musique. Oh yo ba sepela la Zakari Mwamba. Musala sala la idéologie créa. Toye ba ça peut moi implice. Na mo marambango. Natal oh. Internet c'est yoko web sous photo tanager. Mais la foule na internet c'était na foule mina internet c'était na foule mina internet c'était so bandi TV ba Jean-Fils ba Sassal ba Santel l'héritier des testamentaires et légendaires ba Peggy ça le terminateur de la presse ba Pacho RFI mona mutere ta mona mu gentil ba Ken Mpiana Makizembe ba Benjamin Tata Libanda Pembe so ngande mona tsuka Zakari Mwamba ndo ya mokonzi ndo ya vie petit ya vie wakwe tu marche nene ko clôturer ma solo ingai rola ki sensi babi des fois tele ngongo yo ils allaient toujours mis au point Fabrice ko créer sous-souté parce que moni nena sali analyse o lelo besoin na vidéo on a payé et vidé nango so que ça y poyo muto tindaki to soit ba filma ki oyeba yité entre guillemets si on crée là on base to créer là en actualité moko boy ba ça bazong so suna temps mais yeba OK na ngo bongo te pour so senga fali pardon et si que bamba yo yango wana o sengi fali pardon il fali pardon et na koti attitude moupe so attitude moupe au koti si oui kasi ko si la no pe yango wana ti yebi yango te Ingai Jean Kia Simambi Nazako lelo mabedi Nazako la Chine yong lutondo mabe le vrai tous des Zakari Mwamba vous avez partout à travers le monde
Anif Ankoufi. Ah, maman na yani yo yebi deux fois te. Naza kolela ingénieur fiscal à la mabe. Superviseur ya Chenimed. Motema bato ya maanasi. Bougelenga ingénieur Guilhem Mukasa. Les jeunes entrepreneurs DG à Sifen. Nagata 001. Naza kolela ada kubise les génies de Dallas mabe. Les génies de Dallas TV. Deux fois te. Merci na confiance, merci na David Ndoumé, yo yebi toujours idéologie. Naza kolela Père Jacques Boke mabe. Père Jacques Boke naza kolelo mabe. Merci. Na batuto bosa confiance. Na tumba TV officiel bozo so tana bino. Ya ofande la ngope bo tie pe bo tala ngape. C'est bon. Na ebike na Angola na ngandama Monique na Luanda esika baba masole fandi wana. Nazo ya Luanda wana kala mingi te. Nazo kota lukapa wana na kero luka boss ventrier. Boss ventrier makuta bisonsa. Boss ventrier nazo kota lukapa wana kala mingi te. Nazo ya lukapa wana na luka boss ventrier makuta bisonsa. Deux fois te. Marcelin Okemba président du dollar. Yebisela ngai Freddy Kwanza le Joker. Nazo le la Freddy Kwanza le Joker mabe. Nzombo Faustino Banzombo. Boss Okito Panda Shala. Boss Okito Panda Shala. Nazako la Dani Dende le Real de Madrid mabe. Nazako la Kaos Kebe ngai Kaos Kebe. Kaos Kebe nazako le lobino mabe. Nazako kota lukapa wana contrôler bino di. Ebiga na rozonga tena dema bangai ngai. Nazako kota lo tumba zako kita. Zo kitangolana le côté la porta le cap to koti wana na ozalana luka boss ventrier makuta bisonsa. Merci beaucoup ezalaki mise au point na kata pe débat na kata pe hémorragie à moi vidéo wana ngesala geno Fabregas tika na o nogo tika tika nogo ogiti tika soki yo moko sala yango pe saloboe tika. Yo senga da fali pardon c'est si la tika na o bomba mi déjà na coffre c'est sili pour na yo sili déjà o senga fali pardon et sili ko lugate bandako o sala neti tane ya soute tawana ezali susute. Merci di tika na fandi ça c'est-à-dire na tie nga tige. Merci na Gilles Alingeti Alligator, inspecteur général des finances, chef de service au Lelo IGFIE. Pour na miyibi ba politicien miyibi ba déjà ba ya ba entreprise publique ya miyibi ba gouverneur a miyibi IGFIE wana IGF chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a bien le président du second avènement l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo. IGF s'était créé en 1987, et pas un maréchal Mobutu. Depuis Kenda, Kabila le père aye, Joseph Kabila aye, IGF est là qui IGF, ils ont contrôlé l'entreprise publique, ils ont contrôlé les ministres, ils ont contrôlé. Pour moi, l'État va y battre. Si on a dit qu'on a un ministère de la Finance, faux. Il faut un longo. Le ministère de la Finance et comme la présidence. Le chef a sali confiance. Na Gilles Alingeti Alligator. On a confiance il y a chef de l'État. Batouroba Gilles Alingeti bayara mbalamoko na siècle. Mon batouroba Gilles Alingeti bayara mbalamoko na siècle. Ingai Alligator. Deux fois te musala ki toko. Félicitations à l'inspecteur. Nous sommes quitter l'entreprise publique. Nous sommes quitter le ministère. Nous sommes cabinet, nous sommes gouverneur. Kota la mongo ya l'État. Oh, ministère comme autre ministère autant. Ça là nini? Oh non, autant maki. Oh. Explication claire, tu sais. Mukama te dit. Il j'ai fait un dossier qui est na justice. Justice est interpellée au Samba. Prouver biso. So va passer 1 million.
sonde nini mambongo ebimika 100 000 900 000 ya bali baso tongi bandako étage botola batu banzele po yo na budget moni c'est fini la récréation. Je dis fini la récréation. Vraiment merci beaucoup na mokonza mboka ndenga sali confiance na Gilles Alingeti po banda ko landela ba miyibi ya ba politicien po baza ko tia maboko na caisse à l'état IGF ya likolo wana lisu muli lisu IGF ya likolo na lisu IGF bozo sport na suka ya IGF auto salaki conseil des ministres présidé par maréchal biso ba ministre songa ministre à culture Zakari Mwamba inga ministre à culture bozo sport il y a 4 minutes il y a aussi ça mise au point lelo. Merci na chef de service il y a IGF Gilles Alingeti ndenge pena musala za ko sala makitoko ndenge ba inspecteur ne baza ko kita pena na ba entreprise publique baza ko landela yo ko peut inspecteur ko pe na nini ana voiture ngolo palais ngolo ana compte bancaire elenda yo ko peut na nini et le repète zo boya corruption IGF zo boya corruption yo corrompu Gilles Alingeti na nini na combien oh surtout que là yip sanganon. Merci beaucoup. Naoti Kabino, Bolanda Sports, il y a IGF. Et merci Nabatoutou Bolandi. Merci vraiment. Beaucoup toujours comme ça la confiance dans Tumba TV officiel. Pegita ça. Le Terminator Yoyebi. Nayebi que message au côté direct Maramboko. Et pas Yemoko. Alligator Gilles Alingeti. Des fois lui IGF toujours. Merci beaucoup pour Namoussala. Merci, portez-vous bien. Quant à moi, je dis au revoir. Bye bye. Na sport oyo ezo silisa tumba mise au point ya lelo. Derrière la caméra c'était Roland Kissas. Merci à Montréal Maël Sadiki. Oh vraiment za osala musala kitoko. Merci na batutu le vrai tout de Zakari Mwamba. Merci à mon fils Prince Mouyi Mwamba, fils à papa. Portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na